Salakane sengo biso ba ya masolo ya mangala pona kokutana bino koyela bino bato o bakenda sango bilombe bana mboka o basala kapenza actualité ndenge makambo sengeli bongo lelo tozali ne sengo koyamba pona bino mwana mboka Raphaël Kibuka Kiese wazali bongo député national élu ya MLC mingi na circonscription ya Moamba na ville province ya Kinshasa azali secrétaire national chargé à communication peu média na parti monene MLC ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na lelo tokoswane mwa makambo mike o etali bongo actualité ya mboka to na lobito na linga mokote na lina mopanzi na ngai na ndeko bino sobolinga kasango mokonzi o ya masola bosolo na politique ndeko na ngai Israël Mutombo pe na mopanzi na ngai mususu na libongo na ndeko Jacques Kalonjidiku o azali bongo ya Canal Kin na kansa pendant 1 heure tokoswana mwana mboka Raphaël Kibuka o azali avocat mais lelo tokobetani pena masolo mingi lokola politique po aza moko ba mwamba ba pesa ki ba voix ebele po azala mobeli na bango na Assemblée nationale. Maître Raphaël Kibuka na pesi mbote mama mutuna yambo ozwi ba fonction ya sika comme secrétaire national chargé à communication peu média na parti monene MLC boni MLC na mokola lelo parti na biso MLC o ezali dirigé par le président national Jean-Pierre Bemba ezali malamo tozali kotambola bien ndenge boyebi mokonzi o ya biso président Jean-Pierre azalaki absent pendant 10 ans à Zongaki na mboka à la veille de l'élection il y a 2018 oyo ekomelaki boyebi à 8 ans naé depuis a komiko vanda na Kinshasa a organisé parti a restructuré parti to implanté parti bisika nyonso na Congo a désigné ba animateur ya sika justement pour imprégner souffle ya sika pour parti et zonga ndenge zalaki avaye azala na ces pays pour que ba enjeu ekoya lobby tozala à même yako rafler ba siège belé. Donc globalement si je peux me résumer parti na biso ezali makasi ezali kimia ezali ko bongama pona bitumba yeko ya lobby. Ba toto musuba kolanda ba komona que ozolo bakaka po osala lokola porte parole ya MLC sengeli folo baka malamu mais surtout tali sur terrain vous allez quoi vous êtes des années à prison et entamé moi en boka Jean-Pierre Bemba makasi pona ngai pona komona ndeko Jean-Pierre Bemba ezalaka tango akendaka matanga ya bato ou encore ce qu'a tweeté pour nous représenter ma condoléance en tout cas on dirait azali susuneti azana été les observations oyo sali mais en réalité les otamola ndenge biso zali ko concevoir politique na biso ya sikate na kati ya MLC. Mon mboka Jean-Pierre Bemba azali président national et sengité azwaka maloba à tout bout de champ. Azala ba structure où ezali ko répondre na ba question de l'heure notamment biso boye bato ya communication donc la voix autorisée azali peut ko réagir au travers secrétaire général na biso où ezali représenté par madame Bazaïba. Tozape na ba o ya biso ba député comme ba politique bazali ko placer ba mot où ezali lié na ba actualité de l'heure. Matanga oui akendaka. Mais à un moment où il y a Koloba. Parce que moto a bungaki na terrain pendant 10 ans, c'est logique azala en retrait atala ndenge zalayi ko leka en absence nae ndenge zali ko kende sikoyo à un moment donné au temps opportun à kozwa maloba et puis bokoyo ka kezali oyo bobanda ko benga igwende muta ko répondre à ko réagir na ngonga oyo longo ban ndeko Israël Mutombo. Très bien, merci maman Sylvie Bongo pour mosala kitoko surtout que yo mutozo lamba lelo biso tozana ka pona okamata mo biloko mikie toko ko solo na ndeko Raphaël Kibuka bato ebele bazo tala biso ba TV moko baza pe bato ebele nde tolobaka na landi na elobeli ya maman Sylvie likambo lobi ya absence remarquable les observations na mais la place wana teme absence wana ezali parce que ngai lokola mbala suka penza na mona ki Jean-Pierre Bemba ezalaki na matanga ya Belvis Nkulu oyo akufaka na RTNC wana babomaka na makambo ya vigilance le médecin ezalaka AG administrateur général donc il akufaka na makambo wana
nde na monaka Igwe Ponga na kipe modérateur na matanga wana. Donc naza sous na mémoire si mao wana actualité politique évoluer makasi. Mais vraiment ba déclaration ndenge zalaka na politique active aza ko mona antenne. Ebité so eza stratégique ndenge yo eza stratégie ndeko sango eza stratégie oyo ezali ya président Jean-Pierre mais akoloba et azozela opportunité stratégie mabe parce que ndenge congolais a mesana limbisa congolais a mesana à chaque pas il faut leader na ya loba pe sa point de vue comme la motivation pour na koyeba ke likambo e comme libiso mokonzi na biso ya lobi boy mais Jean-Pierre bazotika na makambo ebele azoloba te vide wana ezo jouer pe na psychologie ya ba congolais mais tika to poussa na yango pe na likambo te parce que lobi que Jean-Pierre bazoloba à travers ba structure na ye on va prendre cette histoire ya présidence ya Lamuka et MLC zamoko ya ba parti o eza na kati ya lingomba ya Lamuka to mona ki ndenge présidence ou présidium nango za kotambola 3 mois na minute to yebite nani azokamba Lamuka parce que to yeba ikende ko muzitu ndazala kinango a confirmer beti na yebite pour le moment nani aza na présidence yango Lamuka bo tipe ko kufela mwana mboka moko munene o bakundi mokolo ya vendredi bakundaki ndeko nani ndeko Pierre Lumbi o bakundi na beseke Moïse Kuti fala ya wakukai koyate. Alors d'une manière générale ngana ngina yeba présidium ya Lamuka lelo et comme un individu moko fayulu ou bien rotation bozala ki nango boza ko continuer ka nango parce que na moni ndenge politique ezotalam soko tali ndeko Jean-Pierre Bemba na politique a Félix Tshisekedi a comme une pragmatique et rationnel mais ndeko fayulu na ndeko muzito bango batikali ba raciste na iloko na bango ba extrémiste ndé tolba do bango soit vérité des unes ti lelo to yango te position na bino na Lamuka bozo kende wapi botiki bato ya Lamuka to bozaka so bozali na za président lelo et puis nini bozo compter ko sala mikolo za na compte Lamuka tozali la Lamuka MLC ezali membre effectif ya Lamuka présidium ya Lamuka ne boyebi sala ma par rotation à ce jour présidium ezali na maboko ya premier ministre Muzito mais malheureusement ndenge boyebi tozali suko vivre normalement te suite ya pandémie ou ya coronavirus akenaki mobembo akangami kuna que ça la remise et reprise, la logique serait que Bazala Awa, ça la remise et reprise, et puis le poursuivant a continué. Mais la situation où le coronavirus a imposé Bisso, et ça dit que est chamboulé le programme. Mikole Koya, ceux qui bavent, Baniko Sala, que Bazoni Lamboka, Boromon a que remise et reprise et que Salama, moi Lamboka, Fayou la reçoit présidium, et puis mon salaire est continué. Jean-Pierre Bemba azali pragmatique vis-à-vis il y a pouvoir en place et que les autres sont extrémistes. Oui, par rapport aux autres. Non, Jean-Pierre Bemba azali kaka opposant. Opposant light. Opposant évolue la même titre que Baninga nae oyouti kotanga bakombo. C'est-à-dire président Muzito na président Fayulu. Bazali na opposition. Situation actuelle. Ils ont permettre que Bisso to changer Masolo. Masolo il y a vérité des urnes. Et Zali na monoko na Bisso collé. La vérité des urnes ne voudrait pas dire tozonga na 2018 to bandela ba élection bongo total anani asalaki nini to azwaki nini. Nous avons déjà tourné la page. Tozali kolobe la vérité des urnes surtout na maye oyekoya lobby. La vérité des urnes est importante pour Nabiso. Pourquoi? Parce que le Tolingi, moto a concourir na poste moko elongo bani et que passera na élection a mérité ba oyaye ba voix ba proclamer volonté populaire et zala exprimer sans que ba simba yango. C'est ça la vérité des urnes. Il y a une information pour Jean-Pierre Bemba parce que Ozoku Misegeza stratégique n'a aussi sa place sur la maman Sylvia Zomalobanae. Mais information c'est que Jean-Pierre Bemba n'a pas contact avec le pouvoir en place, mais ça a vraiment avancé. Il y a même information monsieur circulé que Bafouti Mbongo ndambo par rapport il y a dommage et salamaka na babiloko ba avion na e tango makambo ba 1+4 yaka on dit que biloko na ebele boy et bebaka alors na tango ya fatinde bandimi ko futa Mbongo wana bazo évaluer quoi na peu na plus de 30 millions de dollars et que si ba avancer une partie peut-être na confiance wana moni moyen ko attaquer zate po lengela ba intérêt na il y a pas d'action sans intérêt. Ce sont des rumeurs. Moi, je ne peux pas me fier aux rumeurs. Nabanda ko commenter dessus. Masolo obeti na ebi angote, biso na parti na biso to ebi angote.
Jean-Pierre Bemba reste opposant, il n'est pas du pouvoir, il ne fait pas non plus partie à FCC, Nakash. Oyo Bazali, na tête Yamboka. Très bien. Ok, ndeko Jacques. Maître, est-ce que tu vois que Jean-Pierre Bemba a affecté na temps nous soit l'exagi na prison parce que tu as qui interview à Salaki Liboso à l'obi Boloko et Bongo la Kamutu. Est-ce que silence oyo constat au tozomona na Aza loko la zate est-ce que Aza affecté te sort na yeza célété parce que d'ailleurs à Kitagi na mutuka élection il y a 2018 est-ce que les autres dérangé Bongo n'a été que finalement à venir dans les yeux balaté? Non, le président Jean-Pierre Bemba est à l'aise, Aza na serein, Aza na remorté aux Zoloba, que Bakiti Sakie. Ça, c'est d'ailleurs l'occasion pour Nabiso, il y a critiquer la décision où Zouamaka à l'époque pour Babi Misaye dans l'élection. C'est pour moi une décision politique et judiciaire. Il y avait une main noire derrière. À l'embité, Azali Komi Bongisa pour Mia 2023. Oyekoya lobby nzambene muto ayebi mais pour le moment il est en train de travailler d'arrache-pied nabiso loko la collaborateur naé pour que situation nabiso est la meilleure que oyo touti comme on en a 2018. Justement on a le balikama ba collaborateur MLC zomona loko la partie à deux temps. MLC avant Bemba Kota Boloko, MLC Oyo Abimi Boloko, Tango Abimi, réforme salami structure et MLC va changer yango, yo ekokoma na communication sika misusu bazaki liboso akoti bilenge ya sika menine changer na changement na Bemba sali na MLC. Est-ce que kokaina MLC à 2006 2011 na auto salelo? Restructuration na ba changement au président Bemba sali, ils ont un objectif moko ko redynamiser parti. Qu'on ça en sorte que les nouveaux animateurs ont eu fonction, notamment biso ba OYOP na baninga mosusu, tout ça la koleka nenge ezala qui n'a absence na ye. Il est vrai, on peut comparer MLC à l'éloté, na MLC après prison, il y a avant prison. Lorsque il y a zala qui libanda au moniso qui papa zanandako appelle ça tonus. Mais il a été absent pendant 10 ans. Absence est impacté effectivement parti. Ce que tu as nombre de sièges au en 2006, na autozui lelo au moment que tu quittes Makasi. Justement, l'objectif na yé o a signé biso ba collaborateur na yé Sika. Ezali to zongi sa partie na ndenge ezalaki na 2006. Est-ce que la Mouka eza et comment habiter ni balité parce que c'est comme si impression ezali la Mouka ba communicateur ezali la Mouka pe ya présidium o ya bango moko ba patron ezali nazo exemple ya o euti koleka simawa moko ya ba communicateur à la Mouka asengi na procès ya Kamere ba benga pe tata mokonzi mboka yepe ba tuna ye mituna ba sambisa ye pona likambo ya Kamere et simana yango communiquer ya bakonzi ya la Mouka et ko bima balobi ba yebi biloko na te Bemba na kati. Alors est-ce que communion wana ezakaka entre ba communicateur na bato baso kamba la Mouka? Communion ezali mais na chaque société ba dérapage ezanga raté. Pour preuve pour na bino comme biso la Mouka c'est d'abord les dirigeants, les leaders. Ce qui message ezali officiel bango ne bakopé sa ton et puis ebimé pas ba communicateur. Mais lorsqu'un communicateur yemoko à titre purement individuel a bimisi ou a pensé en public et que c'est que X aya ko se pointé na kati ya procès où ils bien connu. Nous on dit c'est tozo zango lokola dérapage. Est-ce que vous contrôlez la communicateur? Moi je suis na kati ya MLC. MLC nde mutu ezali na kati ya la Mouka mais na ba structure ya communication il y a la Mouka nazalité mais je parie et je le soutiens je le confirme ba leader ba contrôlera bango d'où oya bango mo ba place qui pour la ko se démarquer la comportement ya communicateur apesa ki yo ayi makanisi Deko Raphaël Kibuka tuloba ki to vandi no minga lokola na casquette noire député. Tous vivre tant moko depuis peut-être tout beau temps maintenant nous te vivons makambo te coronavirus pour la première fois tout le monde que tout vandi na banda confinement makambo za lolenge na lolenge na côté wana des malades wana et comme biso na mboka ba élan ya ba solidarité et se manifester initié d'ailleurs na papa mokonzi Félix Tshisekedi moko yo na côté na yo
nebela bato yo batali la kao na Mwamba nebela bato batali la kao na Kinshasa parce que za na mandat national pena pourquoi pas l'intérêt ramboka il acte ni aussi opposé comme député na endroit ya bandeko na passe comme biso geste ya malonga oyo leader ya opinion akoki kosala face à la situation ya coronavirus ezali sensibilisation eleki nyonso na leki na ba plateau ya ba émission ebele na zali na kati ya ba réseaux sociaux na zali na ba moyens ebele oyo na sali oyo to bengi sensibilisation na bengi population na biso ya Mwamba ya Kinshasa comme pays à République la prise de conscience na respect à ba geste barrière où ils est dicté par Bakondi Mboka commandant la chef de l'État en passant par bateau bazali ko diriger ba structure ya santé où ils allaient ko pesa biso maté ya pona ko combattre coronavirus. Au-delà de ça en tant qu'individu na kaboli ba masque na kaboli ba gel hydroalcoolique et le lotoza dimanche ceux qui n'assistent na bino awa na kokota na phase o ya dispatching ya biloko na lobi na kati ya matete biloko kolia po bato bakufi li bomonzala ba masque na ba ono bandango retard parce que siko na kanisa o 550 na moi c'est multe bongo na bandango retard te na bandi yango na ngonga o nga na koma ki près vu un nombre o nga na tchena na combien à peu près 100 000 masques na 20 000 gel hydroalcoolique et ça quand même meloko ya kosomba na mbongo mokete na kangi ceinture na sombi et puis dispatching nango na kosala nazo sala ngo za symbolique ngai na kotambola sur la terre na bandeko kotambola avant au risque ya ko choper maladie oyo ezali ko boma ça on tena moi c'est multe pembeni to moi soka et kozala pasi boyi bozui na biso ba député boyi bozui na biso ceux qui ngai la commune à 100 000 masques na 20 000 gel wana na boyi na communiquer bino combien ça coûte mais na éviter ceux qui ba émolument na kozwa pendant une année et ko couvrir mbongo nga na dépenser pour la biloko wana ekokate okolobani na bandeko yo ndakisa lokwa Délice Sanga wa loba ke non na cadre ya ko soutenir mboka ba émolument na yeti décembre à Simbangote eza geste malamu oyo collègue nanga Délice Sanga sali ya ko sacrifier ba émolument na ye pona ekende na comité ya lutte contre Covid mais moto na moto azo sala ngo na style ya ye na moke onga na zwaka na parlement ceux qui ont comparé na ba dépenses onga na sala ka mensuellement sur terrain et pas ya bateau bayaka vers ngai o ba votangai ceux qui au tali au comprendre que on a zwaka ils ont moké on a dépensé ezali le double ya o onga na zwaka na parlement donc chacun a sa manière ya ko verser au yeba émolument pour l'intérêt à peuple. Moi je préfère na récupérer ango par bureau nangai et affecter ango et pas à bateau ou basoute na rabiso ou batambola kanabiso. Maître Raphaël Kibuka ozali député surtout il y a plus yango des titres toujours ya mbelo lelo. Est-ce que yebi que ba congolais na minute bazotala ba député na motema moka mabe puis so ba moni bino ba ini bino ba benga bino ka bato ba ini ya peuple bato ba linga mbongo est-ce que ozoye ba ke beaucoup na connotation na mikolo zo salon ndenge nini le poste ya mbongo peuple azo souffrir musala bino ba matela bino salaire ba ini oza sous ba lobelité population zo mona bino na bozande ba ini voir même bando ki bazo benga bino zo salon ndenge nini na mi peso yo ki ba coopérant bazo benga na ba coopérant c'est vrai et zo sala pasi ya komona que bazo sangisa biso nyonso na nzungu moko il faut avouer que politique to dali ko sala moto na moto ayebi eloko nini etindie aya kokota politique ngai soki ezaki pona masolo ya mbongo ya ba émolument na ngana ya na parlementaire yo oyela ngano ka immunité ngana ye na parlement pona zala la voix de sans voix population etindaki ngai na postuler et forcer ngai na déposer candidature le ba pesa ngai ba voix ya ebele oboyebi ay pesa ngai mission moko bango bamonaka makambo ebele sika bazali ko komisa yango epa ba décideur
ils allaient comme on a passé, toi et comme on peut-être pas. Que yo autopsie confiance commissaire en okuna. Est-ce que c'est au commissaire Est-ce que c'est au commissaire depuis aux amis? Est-ce que c'est au commissaire? La première question là. Il faut population aïeba que parlement oyo plutôt assemblée nationale il y a 2019. Ils allaient différentes dans l'Assemblée nationale oyo et précédé biso. Ba prédécesseur on a biso globalement va tourner autour il y a $13,000. Mais il y a biso actuel législature na biso mbongo kita tozali na même pas la moitié ya oyo baninga oyo bazala qui avant biso babandeka kozwa yango bosinga ba c'est la bino de population il faut comprendre il faut par rapport à enseignant bozaka likolo il faut soda boleka OK population yeba que député oyo azalaki avant 2019 abandeka ko gagner $13,000. Député actuel il y a biso députation législature na biso tozali kozwa même pas la moitié ya baninga na biso bana ko gagner. Ça c'est d'une part. De l'autre, question ezali ko fingisa biso il y a $2,000. Toi qui n'est pas itozonga, il faut qu'on se le dise. Pana ibosala musala ka 6 mois d'année. Toyo kana. Bozaka la deux sessions. Lettre et à premier ministre ezali en réponse, il y a lettre il y a bureau qui est représenté et pas ya dirigeant au biso Totinda kuna na parlement. Mais lettre les a dit qu'on datait à mois de septembre. Mais curieusement, réponse au premier ministre, qui n'est même pas inquiétus, Ezalite Kalobi, Bopé Sabango 2000. Azui Mokanda a commis, a tenu ministre, il y a budget. Alobi, analyser yango, Opé Sanga ba observation na yo. Nde et bimi, na période où Tozalaki na makambo ya bitumba ya vice-présidence, ya élection, éternir image na biso bande koto yokana $2,000 oyoyo et comment miwana ngai en tant qu'individu député oyo bopona soki botuni ngai opesi avis nini pona 2000 je dirais non sikoyo en tout cas photo tika kobeta masolo ya $2,000 wana parce que situation économique ya mboka ezali très fragile ezali kaka la RDC ezali ya ba pays nyonso ya monde tous les pays du monde connaissent n'est-ce pas crise autonomie financière eux ont un impact pour les cas où tu as dit comme on a l'élo au regard il y a la considération au bateau tika mais $2,000 au balinga c'est la députée nationale il y a un côté où ça là que et bakisa salaire il y a policier nassé nous biso autorité budgétaire que nous sommes tu as dit qu'au bunda to bunda qui na analyse il y a budget au bas soumettre qui biso et pas à gouvernement. Ton commissaire justement a $11 milliards pour permettre aux policiers à mon salaire n'a triplé. C'était ça la carte du budget d'Abisso. Mais pandémie de l'heure a imposé biso la restriction, a imposé biso l'habitude de manière à ce que bah mais quand on adapter en gros le budget à 2020, c'est-à-dire il y a $11 milliards. Biso le député tu as dit qu'on fout à budget à 2019. Il y a mboula o élection. Fout à Tony. Tofutamara ce qui na bossalité za ba 1400 honorable besoin bon facile maintenant ça est le calcul là yo kala c'est ça raisonnement soko tiki biso la logique wana ozwande ngala c'est ça raisonnement s'il vous plaît une année bossa musala ka 6 mois ya pamba et puis na semaine mo bossa musala 3 fois mais bozo zwa mbongo ebele ko leka police ala la libanda au même biso la logique à il fallait bo voter loi mais surtout que votaki loi mais Covid-19 pragmatiquement ndenge bokomi na difficulté moyen osala ngo ezate pour to komana 11 milliards parce que l'économie est comme affectée naza d'accord na yo mais si on calcule à 500 députés soko tche 2000 to komana plus d'1 million je suis d'accord na tadi na nzanza nzela ezalaka te nzela ya bandu dukolongwa monga ta tio komana bandu du bana nzela te 1 million ekotonga nzela te ozomona ko mwa mukebe kotonga nzela ekosalisa mama yemo ezangi ba couveuse ça peut aider donc 1 million wana bino ozomona ngolo ko muke ba pesa bino bozota mona ba jeep population za moustiquaire imprégné wana les opposés pour me mettre penser aux électeurs oui na 2023 bozonga nazo pesa yo nazo continuer na fil ya raisonnement nanga $2,000 au bino bo pesi biso est-ce que tu joues yango c'est la population qui réagit au vu il y a lettre il y a premier ministre oh il y a l'obité que ba pesa ba député oh azali ko tout na ministre à budget ceux qui a voulu ko étudier bon la pesa réponse non le comité et puis tu joues en côté et puis tu rejoins en côté tout le canadien budget il y a l'état bisom to votaka yango mais la politique salariale ce n'est pas l'Assemblée nationale où il y a voté yango ezali gouvernement
Salaire ya policier, il faut tout dans le gouvernement. Pour la ligne des alibongo. Pour la ligne des députés des alibongo. Ce n'est pas le Parlement qui décide de la politique salariale Yamboka. C'est le gouvernement. Même budget, tu as analysé, Ndimaki Owana. Proposition, il y a budget ou Tarawap. Et pas le gouvernement. Ce n'est pas nous. Nous n'avons pas dit que Bappé Sabiso 2000. Tous à la claire vis-à-vis de la population. 2000, on a biso to Bossani Yango. Papa Mogote a eu un sengo ici à Vandi, à Yoki que ba na ekoto bazala nzala, ye balingi ba pesa pour aller à Rondi Bangote. Bino to boui yango. Mais tu lui expliquer bino que situation rigueur bino boli ko tenir pour na ba député. Bon tenir en haut na ba institution mususu. Présidence, makamozali ko le kapuna ya ba salaire. Est-ce que vous allez ko landango? C'est la seule institution qui exécute le budget 2020. La République Mobimba, c'est la présidence où azali ko exécuter le budget où to voter qui pour na 2020. C'est-à-dire qu'il y a un budget à 11 milliards de dollars. Il fallait président se foutre à ma banque, déjà bon. Alors que le Parlement, dans l'institution, monsieur Zali, foutre à ma banque, pour un besoin d'indexer Bissogala. Et puis, au l'Assemblée nationale, au lobby, peuple en moté. Comment ça? Comment ça? Au lobby, il y a population qui soit au lobby, batindi bino pe wolo. Comment ça? Non, par rapport à désirata. Au coûter la circonscription na yo. Ni ne sont même compris. Son élection est allée, le va voter en fonction de quoi? Quand la masque. Toyokana de Rodanga. Les députés qui doivent parler au nom de la population les fait de plusieurs manières dans la Assemblée. Tout travers la commission. Dans la commission, tout bengi sakabato, gérer la structure, l'institution Yamboka. Tout bengi sabato, gérer le ministère à portefeuille. Tout tout na bango comment est-ce qu'il fonctionne. Comment est-ce que Bambongo, ils allaient supposer contre la trésor public, ils allaient comme on en a été. Ce qui est aussi ici qu'on a Bango. Tu peux se rappeler la recommandation du gouvernement. Dans l'Assemblée nationale, lors il y a la plénière, tu interviens par la motion. Tu as dit que poser des problèmes où il y a biso électeurs qui connaître sur terrain. Biso député, tu as encore dans l'hémicycle, tu as dirigeants, ceux que nous appelons des décideurs, gouverneurs, ministres, pour leur reposer des questions précises sur le secteur où ils allaient bien identifier la carte il y a milieu où biso la circonscription électorale. Pour parler de la population, il ne suffit pas de prendre son micro pour dire je peux prendre mon stylo, ma plume, na commis bato ya OVD, na commis ministre ITPR, na posé problème. Na voya ko la kisango na ba réseaux sociaux, sinon nous allons rester dans une république il y a réseaux sociaux. Nous sommes professionnels lorsque tu commis ba ibisi biso, tu la député pour le banakombo à peuple nzela ya Kolanda. Règlement intérieur na biso oyoyo. Et puis si biso ba voisin moyen ya ko atteindre ba autorité pour que ba décision bango ba ko impacter na carte ba circonscription électorale na biso. Tu allez ko sala yango. Bon, c'est la bisote, la télévision, on a un masolo, que la commune ministre tel, lorsque nous rentrons dans les vacances parlementaires, tu as dit que solo là-bas, il y a biso électeur, qu'on peut savoir un compte rendu. C'est à ce titre que moi je me dis que souci aux Alangoana, il y a que ça là 6 mois, tout ça là 2 fois par semaine. Au-delà de la députée, biso tu appelles la profession, la biso tu exerces ça. Ceux qui te le disent, côté la mozindo ya oyoana, tu peux même misa la biso, mais on combine les deux. Et puis tu vas dire que défendre l'intérêt à Mboka, ndenge longobani. Bozo défendre l'intérêt à Mboka, ndenge longobani, ndego kibuka. Est-ce que bozo même distraction te na Mboka? Kobeta masola pétition, kobeta masola ya ba masque bozo kabola, kobeta masola ya $2000, masola est belé na Assemblée nationale. Mais elo komoko bozo bosana après Covid. Est-ce que vous que maladie un jour est aussi là, mais Congo est risqué de koufa? Est-ce que je comme la bino en tant que député bokanisa? Pourquoi est-ce que tu veux bokanisa ma solo après Covid? Déjà impact mon nez à Covid et zali na santé na biso physique, biso moko ba individu. Population zali exposée, la plupart les lots population azo ko ignorer azo boya kondima que Covid des ali. Ceux qui Covid est continent qui toli comme on ailleurs na ba Brésil partout ailleurs et ko banda ko boma bato. Congolais moko ceux qui a koufi ezali perte pour la République. Ngai nazali molobeli ya bato ceux qui na yoki moko ya ngai électeur a koufi pour la Covid ezali impact oyo ko sala ngala zanga voir ko garantir pour la 2023. D'une part, mais économiquement ça nous affecte parce que l'État la biso a sous kokokisa budget
il y a 11 milliards de dollars. Il faut gouvernement à réfléchir. Il y a comme on a biso, tout ça là-bas, étude, là-bas, commission la biso permanente, il y a tout ça là, on a l'Assemblée, notamment ECOFIN, va analyser de quelle manière l'on peut voir, proposer dans l'État, dans le gouvernement, dans l'exécutif provincial, comment atténuer le choc de la pandémie. Pandémie est choc et la kaka ya bisoté et il y a monde entier. Alors chaque gouvernement ensemble na ba assemblée na bango nationale comme ba parlement na bango bazali ko étudier comment est-ce que bakoyi ko s'en sortir sans qu'il y ait beaucoup plus de casse. Alors ça c'est notre devoir. On a changé chapitre Roussousou Likambouya pétition. Jean-Marc Abound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, azali sous na kiti na été nyonso banda wapi et banda na député national moko où il y a la couleur il y a mouvement de libération du Congo. Bien que toyebi masoloni ne salima ki na sima ya ba konzi MLC par rapport na position na yowana lelo et bendi tension nyonso e bendi na kati ya Assemblée nationale. Alors regard na bino topé appréciation na bino ezanini par rapport na makambo na nyonso moto wana ndenge peli na kati ya Assemblée nationale. La banda na esika bandi que initiative ya pétition et bandaki par moko na biso azali na couleur politique nangai MLC en l'occurrence Jean-Jacques Mamba. Oui, c'est une initiative qui est prévue par le règlement intérieur conformément à l'article 30 na 31. Moto a moni mabe moko pa ya membre ya bureau ko initier pétition pour la déchéance na e. Mamba en tant que député national a eu une initiative parce qu'il y a intériorisé au règlement intérieur a posé à bandi ko komananu. Batu bazali ko comprendre que tout est parti en avril. Lors d'une émission, si je ne me trompe pas, c'est le 12 avril. Lors d'une émission, Ndeko Kabound a affirmé qu'il na Radio Top Congo que pour la tenue à congrès, il fallait débourser 1 million de dollars. Justement, lorsque on a la Yoki a sali des déclarations, on a deux hypothèses face à la situation. Soit Ndeko Kabound a l'objet vérité, parce qu'il y a un membre du bureau, le cas déjà, tout ça a déjà 2 congrès, donc tu débourses déjà 7 millions de dollars. Fois 2, ça fait 14 millions. Alors, à Monique, a dénoncé cette fois-là. Ça, c'était la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est à lobby ango pour la population à Tchaïe na simana biso ba député. Que biso ba sénateur na ba député, to bénéficier facilement na mbongo la trésor public. Or, eux, wana, ceux qui allaient confirmer, ils n'ont que moko ya biso a tché biso en danger face à la population. Deux hypothèses. Lorsque Ndeko Mamba a une initiative, il y a un premier courrier naïe. Nga connaissant Ndeko Kabound, on partage de très bonnes relations. L'habité a Komelaye. A Ndeko Mamba a explication claire pour affixer Bissonio son asimawana. A comité. Deuxième courrier, Ndeko Kabound a comité. C'est en ce moment-là que Ndeko Mamba a déclenché qui procédure il y a pétition conformément à l'article 30 na 31 il y a règlement intérieur il y a assemblée nationale. Qui ont sous-traitance. En sous-traitance, bazala ba raison ba bengeli. C'est à chaque fois ça ba va sala. Bangi ceux qui FC Sanga sala UDPS coup à Pasaka. On devrait utiliser qui Toyokana. Oyo nga zo bete la bino eza rumeur te ezali oyo nga na yebi. Mais par contre c'est Bazaka. Ndeko Mamba a prochenga. Aïbisingaï, nous avons une initiative, il y a une pétition. Objectif, il y a une pétition, on est allé, il y a Longola, réunir 50 signatures, de manière à ce que ceux qui sont coquis, soumettre vote dans l'Assemblée plénière pour la déchéance, il y a Ndeko Kabound. Est-ce que vous êtes sûr que tu es au coma? Aïbisingaï, je ne pense pas qu'il y ait coma dans Souka. Parce que nous sommes minoritaires. L'anda bien. Et puis, je ne croyais pas au départ, il y a Ndeko Kabound par pétition Ouana. Je ne pouvais même pas penser à ce seul instant. Pétition et Koti.
avec 62 signatures. Avant, pétition et quota. Et là, Tika Kingaï, ils allaient qui va molester assistant il y a Ndeko Mamba. Dans 4 parlement. Et Tika Bisson, et pas dans le bureau, il y a premier vice-président. Il y a premier vice-président, va menacer envoyer au Azali Azali assistant. Il y a député va menacer Sama Tike. Mais deuxième fait Tike Bisso Azali, lorsque Bawewa Bakiriko Bambanga na résidence ya Ndeko Mamba. Ça aussi, ça commençait à nous faire réfléchir. Mais procédure, on a quoi aboutir. Mais comment est-ce que comité la Mabanga? Et du coup, nous apprenons arrestation à Mamba, condition au Bino Boyoka Kiyoana. Et c'est cela qui a révolté plus d'un. Bateau, Tozaki, sûreté, il y a pour Salama solo, il y a pétition, il y a pour soutenir Ango. Non, par solidarité. C'est-à-dire, mon abisso a exposé. Pour mon abisso a une initiative, il y a pour Sala ou il y a Sali, en tout cas, pour la Kanda Owana, pour la solidarité Owana, pour soutenir. Il y a un combiboy. Ni t'étais pas fait ni ça tourne na retracé. Il y a un combiboy. Vous avez tenté coup de force, vous avez quand même organiser l'élection, les simbités, le lot de Jean-Marc Kabound à la cour constitutionnelle, je reste sous ma biso mamuke. De nos là, comme même Yozali, mon avocat, ou sambi na compte l'Assemblée nationale. Donc, vous avez avocat, il y a l'Assemblée nationale. Expliquez-moi un peu dans beaucoup ces schémas, na ba fissure ou de l'Ozali créé dans l'Assemblée nationale par rapport à l'actuel. Ndeko Kabound Azali déchu. Poste éthiquement libre, vacant. Ok? Parti naïe, au Tobengi UDPS est désigné candidate. Pour Bissoto voter, a comme première, a remplacé poste vide à premier vice-président. Tobongami, Toyo Kanasima, avant quelques jours, il y a élection, Batrère Bissona. Batrère plutôt Bissoté, Batrère présidente Mabunda, na secrétaire général de l'Assemblée nationale, na Conseil d'État. Té, kuna bakena ina irrégularité, té kuna balobi, ndeko Kabunda lobby, droit naïe, il y a ko présenter ba moyen naïe la défense, ils ont qui violé. Donc c'est une annulation. Et que l'élection ils ont qui programmé pour les 12, ils ont qui ko permettre yété à recouvrir ba droit naïe, n'engi à saisir cour constitutionnel. Pour naïe, Conseil d'État à suspendre calendrier électoral pour permettre au cour constitutionnel à connaître affaire OIE à Portagui Kuna au regard de la décision des bâtonneurs sur la fixée. Moyen à commenter décision il y a Conseil d'État et Zalité parce que là Zali mon quoi avocat opina qui n'a kati. Donc j'ai plaidé pour le compte de la présidente et du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Mais Ndeko Kabound azalaki na liberté. Ndeko Kabound azalaki na liberté à saisir justice. Réponse ya ngwana. Encore un autre lamuka ou anoye Ndeko Kabound. Ngali na kei ko samba comme étant avocat. Na kei kuna te na couleur ya lamuka. Nazalaki ngai mokote tozalaki collectif conduit par le bâtonnier national au Azali Moutoua Lamukate. Tokei kuna lokola ba avocat. Juge a prononcé ou y a eu décision. Abimisi ordonnance ou interdire biso Assemblée nationale de tenir vote. Nous sommes pour nangai, moi il a critiqué les alités, mais critique nangai vandi ici qu'il y a exécution. Il y a ordonnance na bango wana ou le procureur près à Conseil d'État à Salaki. Décision au procureur à Zouaki. Ils ont dit décision moko au yonga na kobenga irrégulière et illégale. Décision nini. Il y a quoi exécuter, il y a quoi qui s'abisse sur le policier qui a parlé du peuple. Décision, il y a quoi décision de justice, avant ils allaient exécuter, il faut les notifier.
Mais notification, il y a décision, il y a rendu le Conseil d'État, il fallait ça par un huissier. Huissier a eu signifié, à côté de la résistance, à ça, il PV à résistance, à PC en bas continuer, c'est un parquet. Soutien pour requérir force au la police. Mais ceux qui ont talina il y a biso situation, ça n'a pas été respecté comme tel. Procureur Yemoko a commis directement la police pour s'engager force. La police a un problème. La police a moni document à s'exécuter. Mais est-ce que vous comprendre les dégâts où le PG et le Conseil d'État a sali a péquissi bisoto quota, donc a violé nanou où il y a biso règlement intérieur, a empêché non seulement l'Assemblée nationale, mais a empêché le Sénat à se réunir dans l'administration. Il y a 3 structures qui vendent dans le Sénat, Assemblée nationale, administration. Donc, décision de et ça dit que le bateau n'est pas là la tête. Mais ceux qui vont été, décision de ça dit que Bisso va député, tout comme exposé. On nous a molesté, on nous a menacé, Bébissimi tout comme député. Moko na Bisso qui menacé le même jour à Pikaki crise. 2 jours après, à Koufina, cinquantenaire, un député national. Il y a Ituri, il y a Mombasa. Décision où il y a procureur général pour le Conseil d'État et non la loi. Sort na moko ça na beaucoup poussé pour toi on a mis tous les conséquences. Par conséquence ça m'a cambo de ceci. On a exposé ils ont créé crise institutionnelle et crise justement na linga qui n'a se réservé mais bon que comportement wana ezali ko kende ko menacer séparation et à pouvoir ezali consacrer la constitution. La crise économique inévitable. Non, la crise dont on parle, la constitution Oyo Lingo Lobawana, il faut aller entre Assemblée nationale na exécutif national, c'est-à-dire gouvernement na national, na Assemblée nationale. Or les deux institutions sont conflictées. Oui, il y a comprendre. Na ibite wana zande yozolo bamba congolais ne soit comprendre. Ni to katali kambo ba comprendre déjà que FCC na maele ya ba congolais belé bazomona que FCC abanda ko kana déjà kabund depuis kala. Abanda ko yoka na te de part et d'autre parce que to bona na période mo ba discours ezalaki au Niger au to pelisa moto. Na kozanga ko yoka na bango wana entre FCC na cash. On dit que même Bible le bagi le malheur viendra mais malheur à celui par lequel malheur est goya. Peut-être qu'il va utiliser des binos pour que va destituer Kaboun de place à combien. Les malheurs devraient arriver, mais il ne fallait pas ils en a MLC. Surtout que MLC est dans la Mouka, vous avez moi bonne décobine dans opposition. Donc le roi ne s'allie pas mon bête, mais ils ont Makambuka essayé. Peut-être l'avenir bon ça. Dans les temps que on ville, au niveau de bastion de l'eau. Il faut commenter, mais il faut que je réagisse. Mais si quand on pousse à commenter, placer mon moko. Le malheur viendra. UDPS, ils allaient partir ensemble, na UNC, ils allaient composer CASH. CASH, ils allaient na coalition na FCC. La mouka za la kati ya makamuna bangote. Donc, ba conflit na bango, bo sangi sabisote. Nous sommes nous sommes un parti d'opposition. Ils allaient indirectement commis le malheur. Mais Bisso étant opposition, tous allez observer Bitumbao bango bazali ko sala entre bango. Bitumbao wana so to bito sepena on sait que to sepena malheur la population parce que la population zo zela zo monaté. Azo assister ba conflit o wana. Ndeko Raphaël Kibuka et Pessingai passage na tout non est-ce que on peut croire à la coalition FCC cash to lo barango depuis babanda ko balana. To lo bi ezali coalition moko contre nature. Ezali bateau bazali incompatible ba balana. Mais puisque bango ba décider qui ba balana, puisque bango ba décider qui ba tambolé longo, ba tambola ba yokana pour na bien-être de la population parce que population zozela na bango mi balé retomber na ngo sur terrain na ba set na ye population zali kozela a se retrouver na changement o bango ba promettre ki biso na ba sali na bango dès lors que bango bazali ko suka na bitumba entre bango ils allaient ni ko bénéficier de la population ni na biso opposition malheur difficulté zali ko s'accroître
Oh, difficulté sur les alliés qui s'accroître. Il y a que même population, les alliés qui pèsent à biso, comme moi espoir, oh, les alliés qui comptent sur biso, à mon appel biso batomabé parce que biso na bango, les alliés qui subir même sort, il y a conflit. Alors, donc, biso déjà victime, il y a pas conflit là. Alors, le bel pour la coalition. Nalanda qui une émission moko pour na autant à comboter, nalanda qui une émission de moko, la PCP mote certainement qu'on sait reconnaître par rapport à la question et les gars ils ont les réseaux sociaux. Question moi battu entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi dans le plus dangereux pour la République. D'ailleurs que le gars qui va m'y balé. Mais l'opinion n'a pas saisi l'esprit à réponse na yo. Tant aujourd'hui Kabila a dangereux, Félix a dangereux. Pendant que va balé va diriger, Kabila parti au passé, Félix n'a pas président. Lelo yo soki muto kangami, lelo soki passé ça na Congo. To le bela Kabila te, même en 2023 président Félix Tshisekedi a représenté Bilana. Pourquoi les mettre ensemble pour que le Babangon Bali Baza le plus mauvais? Vous pensez que Kabila Nanani Fayulu Ndaza les meilleurs, même Mandé Aza les meilleurs? Tout ce qu'on a président Kabila, président Félix, oh là le bagage que Bangomi Bali Baza dangereux. Je le répète, Bangomi Bali Baza dangereux pour la République. Pour la Nini. Bangomi Bali comme leader, bazoui décision à cheminer ensemble. Batambola et Longo, diriger et Longo, ya bango ba projet de société, sangisa pour baper sa résultat la population pour population à CP là. Na ki bo conduire bango ba gérer pendant 5 ans. Bango mi balé impression bazali ko pesa biso que bayoka na malam. Pour preuve, tozali ko moya la télévision, la réseaux sociaux, bakuta na régulièrement quand il y a un problème. Mais bazali ba collaborateurs na bango, les collaborateurs de chacun des camps. Bazali ko s'entretuer, bazali ko bundana, bazali ko zokisana, bazali ko boka na ba peau de banane. Ce qui bino ba leader bino mi balé, bozo ko gérer ba oya bino ba collaborateur té, o bazali ko s'entretuer, na place ba travailler, c'est que bino mi balé est dangereux. Parce que danger zanini, ba guerre na bango, bitumbo bazali ko sala ba collaborateur bango bazali ko sala de part et d'autre. Ils allaient ko impacter sur le devenir de la République. Économie est retambolate. Insécurité, ils allaient ko battre son plein na S Mobimba. Ti to komi na Katanga na sud. Même na Angola. Na Angola. Konana ni frontière la biso na Angola. Ba to ko ba centrafricain ba komi ko luka ko za courage à traverser la frontière na biso ba ba ko ça. Plan balkanisation mboka na biso se mettre en place ou bien zani. Justement, Tinaya, qui bokonzi au bango bazui bango mi balé, c'est-à-dire président Tshisekedi. Bazui bango mi balé, coalition wana eza composée na deux forces, FCC na Cash. Ezali bango mi balé. Bato bakanisa te que na 2023 au to bandoko sala bilan, to sala bilan kaka ya Tshisekedi non, na ya Kabila na kati. Parce que oui, mais FCC za nani? L'autorité morale à FCC za nani? Et c'est le président Kabila. Na Cash ezali yekuna chef de l'État Félix Tshisekedi. Bango mi balé baza redevable na population. Donc ba guerre bitumba oyo ba collaborateurs on bazali ko sala, ezali ko impacter sur le vécu quotidien en congolais. C'est en cela que moi j'insiste que bango mi balé bazali dangereux parce que bazali ko calmer ba oyo bango ba collaborateurs. Ndeko kibuka na munoko na yo lobi likamba vécu quotidien ya population, yoza moponami ya Kinshasa na Moamba, eza wana Kinshasa, oza député national. Nengna tuna question moko un peu brute boye. Zan de kofunga mkolonine, zan da munene. Est-ce que vous avez une information? Ce qui est en Moamba va tout nier. Dans ce qui est d'information, semaine passée, plutôt dans le début de la semaine, que Zandou il fallait faire un mercredi. Mais malheureusement, il faut amité. Likambo Zando, ce qui n'a pas lié à nous, ça l'a monté ma passe. Ma mère a vendu pendant des années au grand marché central de la pavillon 5. Comprendre que maman est honorable à Tekaki Pena Zando. Zando et sangisaka plus de 30 000 âmes par jour. Les lots Zando et Kangami pour un état d'urgence où ils allaient décréter. État d'urgence où ils allaient décréter par chef de l'État. Chef de l'État, ils allaient au Sénato Bakissa Bamikolo. Bozo Bakissa Pe. To Bakissi justement. To Bakissi parce que le Parlement où ils ont membre Zo Bakissa. Pour président Zali Kosenga, parce que le comité scientifique où ils ont dirigé par bateau pour lutter contre Covid, bazo pesa épée conseil. Mais tout qui n'est pas été zonga. Zando ils allaient réunir 30 000 personnes. Les lois à Kangama. Les lois ont commis objet à conflit entre hôtel de ville, donc gouverneur na vice-premier ministre. Sans qu'autant ba partenaire ou bazali na molini. Gouverneur à FCC.
vice-premier ministre Azar Cash. Là encore, justement, Orozoni Sangai na même Bitumba, Oyo bato ya président Tshisekedi na bato ya sénateur Joseph Kabila bazali ko sala entre bango. Mais tous on n'est pas été kende. Bato soki ba yoki ba talima solo le kabambula kala. Il y a 8 ans passés, moi j'ai initié une pétition à ma tête. Bon, le pétition, ils ont domaine. Moi je l'ai fait 8 ans passés, je même pas dans MLC. J'ai initié une pétition pour 2 choses principalement. J'ai contre la société Safricom, où il y a un magasin tout autour, il y a 4 Wenzea, ma tête. Après ça qui promesse, après ça qui promesse qu'il y a solo. Magasin mais na kati ya ko moderniser ba table et ko koka ba maman ou ba na côté kala na ba papa moto na moto nesika na ye mais lorsque silisi ba magasin na ye a continue wenze a réduisant nombre sensiblement ya ba table au point que bato bazalaka kokola wana ba bota makala ba mbongo ya wenze bazaka ki ba place il y a eu des dégâts ba mort ngai na moni na non ça fait comme une société problématique voilà bato ba kufa qui est belé l'icône a émotion parce qu'avant d'attaquer pendant 30 ans à Zangeli Moussala pour la Safricom Moana. Moi j'ai initié une pétition pour ça. Deuxième raison, et ça importante, c'était dans l'Obango Sikoya. Donc quelque part, gouverneur et la ville, lorsqu'on s'est interrogé sur contrat ils allaient lié ville à Kinshasa. Il y a 5 ans. Dans Safricom. En réduisant, on a 20 ans. On a 20 ans. Il y a des raisons. Les mêmes raisons qui ont milité qu'on a eu dans la pétition pour la matete. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un contrat qui les lie donc, entre villes et la société et les contrat. Or, en matière de contrat, ce qu'on a l'article avocat, il faut respect. Ceux qui ont respecté en côté et que Monique et la clause où ils allaient défavoriser l'une des parties, il faut te préciser que dans la tango il y a Kimbembe. 2005. Jean Kimbunda. Ok. Contrat de Bandawana. Après que bengi sa partenaire ou to bengi sa fréquent Vanda, tala ndenge yo signé contrat, tala oyo zwakana o villa zwa na ba promesse oyo pesa ki ya ko moderniser zando au sali yangote to lingi au sala. Je pense que bakoye ko kende bongo. Mais na ndenge na sali na ndenge na tangi succession ba événement ba kende ba bonne justice. Yo ozali candidat gouverneur à Ville Kinshasa. Ouais. Oyara na boule na opé bien. To sokola kini. So zaki na place à gouverneur quand bien même le monde c'est pour le bien ceux dans les gouverneurs là va coroner on se rose là n'a pas si à quelque chose de malheur et bon nazo imaginer so il na place à Argentine ngobila ou sana pour na dossier ngai na place à Argentine ngobila muto bato auto kufa ba misa to ka pour na makala justement na lingi na koma mettant la biso eza sur mulaité ngai soki na place ya gouverneur Argentine ngobila ngana benga bato ya Safricom to vanda n'a expliqué bango ba avantage bango ba tirer na contrat au wana na non respect à certaines clauses oyo bango ba kuyi ko ba promettre ko sala ba sala kité to ba comment est-ce qu'on peut faire un avenant pour bango ba meka ko bongisa à défaut ya oyo wana ce qui to vendagi autour d'une table to yo qualité nous serions obligés de saisir justice à saisir. Implication du ministère intérieur, VPM, vice-premier ministre intérieur, n'est-ce pas qui makambango ya zando. Malam mutomabe. Vice-premier ministre intérieur, Azali moto oyo, asala que ordre public est à la respecter. Yende Azali responsable du secteur owana. 30 000 âmes oya côté na zando. N'est-ce pas de ko ganga. Ceux qui le lot de confinement salami baye ba mort auto déplora qui 4 ceux qui 3 wana et ko sala mukie il faut à quota parce que yene mtasali patron ya sécurité na kati ya mboka mais bango mi balé logiquement il faut ba vanda autour d'une table ba trouver un consensus parce que quand la police s'invite na makambo ça va compliqué hein? Justement c'est en cela que moi j'ai dit il fallait ba vanda ba solo la basa famille politique moko bango ne baza au pouvoir mais dès lors que bango bazo yo kana famille politique mon côté baza coalition mais coalition est là la ministre baza lisanga moko ça batiaka masolo dialogue liboso oleba la kisabiso scène o tozali komona ke oya komi boye oya zongi si boye wana nga azali ko sepela nango ngala zotu na question moko na ebité ona question na zotu nango na mongongo makasi ba téléspectateur pe ba ko répondre nango parce que ngala zalaki na salle mokolo yo zalaki candidat
moko ya ba candidat gouverneur tant bo pesa mbela na bino bozo talisa makanisi na bino na mona ke sikate ndeko Gentini na programme na ye akolobaki akobongisa wenze na tali pe programme wana ya lagite pona ngai nako kamwa lisolo ya wenze uti wapi et puis misolo uti wapi na lingo répondre biso na question to silisa awa na ngena kota likambo ya seni po makambo ya zando awa ndungu no bato bakomi kokufa makambo ya komi moi problème à chacun son libanais na moni Vital Kamerhe zaki na Jamal si na moni constat na ngai ngwana na moni Vital Kamerhe zaki na Jamal na mona ki ndeko Kimbuta zaki na Hassan mukola Safricom awa sika bona ko mona il paraît-il que ndeko pe Gentini azana Abed Achou na ebité donc mutuna mutakomi na libanais na fo luka mutuna ata libanais ko tanda ku na ebité mais to suka likambo seni binonde bozali bato ba contester résultat binonde bo kriagi na fraude binonde bo bi hold up électoral bolobi ba français belé lelo ba confession religieuse ba yokoni ba bimisi moto moko azali déjà candidat o ba représenter l'assemblée ti soki makambo tamoli malamu yenda ko succéder na nanga ere ya koloba yango fayulu akangami na poto coronavirus azobanga kozonga soka zonga ba kocha en quarantaine siko na ko yebate seni bozo kanisa nini sikoyo seni kobanda ba organisation et élection à sala totangi déjà 3 chaque élection et botaka ba problème tolingi oyo ya touro eza na kimia c'est comme ça que en amont tozali ko fongola misu pona moto ba ko désigner aye ba ko kamba seni biso opposition to fongoli déjà voix Fayulu aza na poto Mosito aza na poto Moïse aza na Lubumbashi président Jean-Pierre Bemba Zawa mais groupe parlementaire mobimba ya opposition qui n'est kokutana na bandeko ya église catholique ya église ya catholique pour la koyebisa bango bino boko kozonga simate point numérique église eza na yango catholique na Congo point numérique église protestante eza nango na Congo ce qui bino se désintéressé na désignation ya président ya CENI tokozongela makambo to baneko lobela lobi vérité des urnes tolingi moto akokamba tour oyo CENI azala moto oyo akosala que volonté ya peuple et bima sans que ndeko Kibuka tozo suksa wana mais likambo ezali problème il y a réforme c'est-à-dire il faut d'abord que bandako ça la réforme ya CENI toko pona bato yo ba animateur ya CENI position ezali bino ko qui déclaration na biso opposition tolobi réforme il faut précéder désignation ba memi biso na lombango na terrain glissant où il y a désignation ba yebi stratégie ni basali biso tolobi il faut réformer salama to bala ki sabiso na situation oyo président nanga asali na mandat na ye audit to meka ko analyser to pesa oyo biso ba observation to sala ba réforme et puis to kende siko na désignation mais bango ba brûler étape ba kei na désignation c'est que bazala makanisi yako bino za la mutuna bino unité des urnes oyo biso to lingi lobby eza na préférence mutuna bino za na mutu lingi moto ako représenter mboka mobimba na likolo ya CENI na ba animateur nyonso batikali bazala bato ya ba valeur bazala bato bakozala na bo na solo na résultat ba ko proclamer lobby to lingi te chaque année biso to zonga kasima likolo ya ba dirigeant o ba ko ya na likolo ya CENI notamment misato ba uti ko leka bana to banda cycle ya élection ndeko Raphaël Kibuka Masolo na monsieur Sili mais soki to sengi ozo na liba ya suka po tete ba ko kabwana ekozala nini kwa maloba ya suka ezali population oyo a moni mabe na masolo ya 2000 oyoyo ba officine politicienne et botisi ayeba que député atikali kozwa 2000 yango te ayeba que premier ministre lettre ya bimisi ayebisi o aye ministre budget a tala soki possibilité ezali ngai en tant qu'individu mopona mina bino na lobi to beta masolo wana te mboka ezali na pasi mais to lobi ko bonga ya congolais et que dépend na 2000 o ya député te il faut nivellement et bandana C et ça là que moto azali kozwa na C amata aya kokutana bato bazali kozwa likolo na budget o ya 2020 o ezali ya ordre ya 11 milliards to votaki yango il n'y a ko ezala ceux qui ont mis en application, vous constatez que soda ou talacé abanomata likolo. Mais pandémie à coronavirus et BBC. Et ça dit que situation est à la négative. Quand même, le présidence, ça a une image à 11 milliards. Curieusement, alors, il 6 milliards. Pour la souka, ils allaient à Covid. Coronavirus, bandekolanga à Kinshasa.
ya Congo ezali bazali ko betela bino masolo nazo tanga na ba réseaux sociaux nani amona déjà esika moto akufi na coronavirus bato nyonso bazolo bato zo mona te Yoso mona ezali okuta na kufeli baninga nazali na oyo ya ngai belle sœur azali na hôpital sikoyo azali ko bela nazala baninga bakufi pona yango tozala tosala keba to respecter la mesure barrière pour que ba dégâts au coronavirus va causer tous allez causer ailleurs et ça a quand même atténué na Congo sinon te tozala et belé au kundama et que mboka na biso et on a passé. Maître Raphaël Kibuka, merci. Merci maman. Vous avez motomogo occupé makasi vous ça qui ce temps pour to karosolana yo matondi na rappelé na bino ba bolanda ki biso était ambi pour na bino o azali secrétaire national. Il y a MLC chargé, il y a communication peu média, Maître Raphaël Kibuka, ou Baponi, dans la circonscription, il y a Moamba, Botika Malamu, Nabino Babans, Bolanda qui dit ce mytho, il y a qui est belé, Mengonga, Lingonga, Neto Koutani, Namikomizaliko.